Avoir une parcelle à Kinshasa, ne plus un luxe. Grâce au service de FHP, devenez propriétaire d'une parcelle achetable en 4 tranches. C'est-à-dire 20 sur 20 à crédit pour une totalité de $2500. Voilà, comme propriétaire Elongo Nabandeko, il y a FHP, un service de Basali Bandeko Nyoso Obayebi Sele, Bayebi Maloko, jusqu'à l'entrée du docteur Mouyembe et Sikawapi. Si occasion, Nabandeko Nyoso que Bako Kakozwa. Terrain à crédit, ça vraiment dans l'ombango parce que mon kilito yebite lobby bozomon un peu babisika na bisika to la sarabino babipai o ezalaki ezalaka zamba ezalaki bazamba to zaki ko négliger mais lelo bino moko boyebi comment tu se comment seul mabele et qui t'a valeur et se multipliera toujours, c'est-à-dire que c'est le royaume motoya yakozwa. Pour procéder, hâtez-vous en contactant le plus 243 82 161 72 ou le plus 243 85 21 43 344. Réservez vos visites et ouvrez vos dossiers en toute tranquillité. La terre Congo au Congo. Shalom peuple de Dieu, shalom bananzambe nyonso ba mesana kolanda le prophète Jérémie Kinkela prophète Nzambe. Bien-aimé Nzamba pambolo partout aux Olanda ngai Nzambe apambola bandeko ba pesaka nga confiance ba sepelaka na ba prédication nanga ba émission nangai Nzamba assister bino bandeko ba pesaka nga confiance bozana ba prison na sambela pona bino bobimaka bozana ba hôpitaux na sambela pona bino bobikaka bo pesaka confiance Nzambe assister bino. Bien-aimé dans le Seigneur na lingi to sambela avato banda émission na biso ya mokolo ya lelo. Dieu de grâce na sambeli au nom de Jésus-Christ pour na papa pour na maman nyonso azolanda ngai assistance na ezali kola famille nyonso likola mutu nyonso dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Nzambe ya Aïdi Nabala Alexandre Nzamba Jacques Vernon apambola mutu nyonso oyo azolanda ngai. Bien-aimé dans le Seigneur na ngina expliquer quelque chose pendant quelques minutes. Na ngina expliquer quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible Zobana Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er au Kititinase. Bible Zobana, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour déraciner, il y a un temps pour récolter ce qui a été planté. Bien-aimé, problème nous sur la vie ezakana ton na yango. C'est pourquoi au komona année ezakana début et puis année ezakana fin. Bien aimé, lelo na ko annoncer fin ya makambo zo déranger finayo. Oza nous a troublé. Liba les ana kimia te na ko annoncer fin ya likambo zo déranger fino na kombo na Yesu Masia. Bien aimé, problème zo tungiso za problème nini? Problème zo déranger za problème nini? Bible zo ba il y a un temps pour toute chose. Tala makambo zo vivre. Banda otika na situation change kate. Baninga baso bala yo zo bala te. Baninga basana kimia osana kimia te. Baninga baso bongo osana ozo bonga te. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, na lingi lelo na sambela na mutu nyonso oya zo landa ngai. Ndengo zo landa émission ona lobi directement contact na prophète, na ngi na sambela pona yo. Omona ka kimia te na zo sambela pona zo zo kimia. Ozwa ka bana te na zo sambela pona zo zo bana. Ozwa musalate nationalité naturalisation ozwa kate ozo kota à contact na prophète Nzambe na zo sambela pona yo Nzamba zo peso solution. Il y a un temps pour toute chose. Maman, il faut Nzamba changer état ya vie na yo. Oumeli mingi bitumba na libale zo silate, il y a un temps pour toute chose. Oumeli mingi na blocage, il y a yo blocage zo silate, il y a yo blocage banda vie, blocage zo tikayote. Maman, papa, il y a un temps pour toute chose. Problème zo dérangeuse à problème nini. Problème zo tungiso papa za problème nini. Bible zo basuki taya kolela ezali, c'est que taya ko sekape ezalaka. Papa, pourquoi pas Nzamba koti so penata ko seka? Maman, pourquoi pas Nzamba koti so penata ko seka? Pourquoi makambo zo simbate na vie na yo? Ozo teke zo simbate, ozo luka libale zo simbate, ozo luka mabote zo simbate. Na lobi tengo zo yoka message kota à contact na prophète Nzambe. Plus 243 89 99 61 014. Na lobi nengo zo kota contact nanga souci nanga na sambela pona yo. Lorsque na zo sambela pona yo, makambo bande ko simbate, il faut esimba. Pourquoi? Parce que Bible ndezoloba, il y a un temps pour toute chose. Okoki ko demere te na situation za nango wana papa. Okoki ko demere te na situation za nango wana mama.
Ok, ko demeurer bongote. Bato ba benga kanga bazwaka solution parce que nazana nzamba Aïdi Nabala. Nazana nzamba Jacques Verno. Nalobaka à chaque fois problème à miracle ba peso maïto sokola. Problème à miracle ba peso mungu ato sokola. Problème à miracle ba pakolo mafuta te ba peso mafuta te. Romains chapitre 10 verset 13 Bible lobby quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme moi Jésus kakande bikisaka. Ba peso mungu ate parce que mungu bikisaka te. Ba peso mafuta te pour mafuta bikisaka te et loko bikisaka eza comme moi Jésus. C'est pourquoi nazolinga na sambela na mutu nyonso za na problème. Ozana hôpital ozolandanga benganga na sambela pona yo malade ozana ngo eko disparaître. Ozana prison ozolandanga benganga na sambela pona yo nzamba ko bimiso na kata prison. Oya so benganga ezana miracle moko nzamba réservé ezo c'est la vie na ye. Papa, il y a un temps pour toutes choses. On ne jamais qu'on demeurer dans la situation de l'angolelo. Et ça n'a pas tout fait belé aux Olandangana Yoana Bitumba étoile. Il y a eu étoile, il y a déjà. Moutou bateke étoile na ata sali ba effort et simba kate. Bien mais étoile lope ba côté kango. Bible so ba Joseph azaki na bandeko na ye. Bandeko Joseph bazui ba teke Joseph bango bazui mbongo. Papa, nana teka vina yo. Libala no bateka ngwe panani. Musala no bateka ngwe panani. Ya yoko boto bota kate parce que baso mateka mabota no bateka panani. Étoile no soki bateki atoluki musala ko simbate. Yango so mona tosi musala lelo fo beba kaka. O simbaka bana te ba fausse couche parce que mabota no déjà bateka na mokila molili. Bazui Joseph bateki na mokila molili. Bateki ba akende. Bateka fina yo wapi. Joseph bateka kaye bateke pa peuple mususu bande kone basu mbongo mama nani ateka étoile na yo papa nani ateka vie na yo nani ateka ba chance na yo muto déjà étoile bateki muto déjà ba chance bateki ata sali effort et simbakate effort nini osalité papa ba semence osali ba semence bo offrande pesi ba offrande yango moi na lingaka te bien aimé, yoka bisayo, yoka papa yoka. Et ça na délivrance mon côté ko sala me la mutu bazo bise que tinda offrande pour mon délivrance lokuta. Le nom de Jésus-Christ ne ebiki saka mutu. Et ça bon offrande ba prophète ba senga binote. Tinda offrande ko mona non. Et c'est un goté. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10:13. Motuka ici fait belle la combat Jésus Kobika. Na solo ba no makambo pour interpeller conscience na yo. Plus 243 89 99 61 014. Kota a contact na prophète Nzambe. Na ngina sambela pona yo. Na sana maya ko pesote ya prière. Na sana mungu ko pesote ya prière. Na sana mafuta te loko te singate e loko na sana ngo. Eza Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba Aïdi Nabala Alexandre. Nzamba Jacques Verno. Nzambe na biso ya KDC. Nzambo tozo sambela tozo luka. Azan nzamba résoudra ba problème abatu. Ya yo problème ezanine. Maman ba teka ba chance no wapi. Papa ba teka fina yo wapi. On se retrouver na kata problème ezo silate na lobi benga prophète nzambe na sambela pona yo. On se retrouver na makambo ezo simbate benga prophète nzambe na sambela pona yo. On se retrouver na kata kanini. Na uti koyebisa on na Ecclésiaste 3 premiers Bible il y a un temps pour toutes choses. Ce qui t'a célibat ezalaka, t'a libala pe ezalaka. Pesanga confiance na sambela pona yo, zamba zo changer batana yo nde tozo sambela. Pesanga confiance na sambela pona yo, zamba ko résoudre problème na yo. Pesanga confiance na sambela pona yo, zamba idina bala, zamba Simon Kimbangu akosala quelque chose na kata vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, pesanga confiance. Na sambela pona yo. Ozana problème à kobote zo tungisa yo. Ba peso ba maito mela. Ba sengo bo frande kilikilité. To sambela to lukanzambe. To sambela. Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Bible lobby. Bible lobby boy. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie, maman, papa, quand tu as t'embêté, on s'est retrouvé dans l'étape de la souffrance. Et là, on y a fait souffrir. Bible dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie, maman, n'alligne to sambela, papa, to sambela. Et là, on y a les prières.
Et l'autre aussi, il sera maladie spirituelle, les a prières. Et l'autre aussi, il sera combat physique et spirituel, les a prières. Tout sambela, tout le kanzambe la profondeur. Plus 243, 89, 99, 61, 014. Et dans la famille, moi, je suis en train de ba prophète belé na ba YouTube. Ba prophète ba sengi bango ba mbongo. Ba sengi bango ba offrande. Ba sali ba action de grâce. Mais quand na bango esi la quitté. Moi, c'est qu'il y a un problème à Kobota. Bah, ça les 18 ans de mariage. Bah, so botate. Mais lorsque ba benginga, bah, ça qui na tembe, n'engue yosa na tembe. Mais lorsque ba longoli tembe, bah, benginga, na sambeli pona bango, na landeli bango prière. Bien aimé dans les scènes, espace il y a un mois. Moi, ça comme ma boti ma passe 3 fois. Na émission a outi ko bota ma passe 3 fois yango ya so bota. A boti premier libota ma passe. Deuxième libota ma passe. Troisième libota ma passe. Maman, le miracle est possible. Papa, le miracle est possible. Il suffit au coin de ma boca mosala nzambe ya malamu. Na bi bengangai. Na sana étape ya prière. C'est pourquoi besoin na même Tokyo parce que na sana étape ya prière. Décembre mo bimba oyo. Na sana étape ya prière. Nozo landangai na bi benganga to sambela. Na numéro na ngeza affiché wana plus 243 89 99 61 014. Bandeko ba benginga ba sous solution. Moi ça bote raté pendant 18 ans na mobile ba boti bango na ba simemwana. Bandeko boti ko benga na Italie. Babi papa to landi ba prophète be to ça desi. Tu habite to ko pesa nani confiance. Maman papa, na lobaka parmi les faux il y a aussi les vrais. S'il y a des faux docteurs, il y a aussi des vrais docteurs. S'il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Problème est ça quoi na maboko muto malam. Batu nyonso baza dans les fautes. Mutu nyonso dans les fautes. Ceux qui sont faux serviteurs de Dieu, c'est un vrai serviteur de Bazali. Plus 243, 89, 99, 61, 014. Benganga na problème na yo, na sambe la po na yo. Benganga na likambo na yo, na sambe la po na yo. Il y a un temps pour toutes choses. Papa likambo na likambo ezaka na temps nango. Est-ce que passion au monde nzamba ko changer autant te? Bando koma na poto zo mukanda te. Est-ce que toko sambe la te nzamba peso mukanda? Aux nationalité, c'est pourquoi? Parce que besoin chance no bateka quelque part. Bisika nyonso ba bomba chance na yo. Bisika nyonso ba bomba fi na yo. Nazo déclarer le la prophète Nzambe lelo miracle sala mon nom de Jésus. Nazo déclarer le la prophète Nzambe bisika batte toile na yo ebima na kombo na Yesu. Kota contact nanga directement na sambe la po na yo. Kota contact nanga directement to luka Nzambe na kata profondeur. Nzambe ba luka kana ba pratique te ya mabe. Yango nazo baba peso ba maite ba mungwate ba bouchite. Le nom de Jésus-Christ seul, ça nous suffit. Comme voyez sous kake koki. Na oteyo nzamba Haïti na bala. Na oteyo nzamba Jacques Verneau. Na oteyo nzambo ya bimela nga na vie. Zambo na kabela bolenge na ngai. Zambo na sacrifier toute ma jeunesse. Na sacrifier ngo nzambo. Bien aimé ko hésiter. Et ça na batu ba seki na tembeloko la yo. Ba benginga ba moni loboko nzambe. Et ça n'a pas tout bandé pe kondimate. Lokola yo sana tembe, papa tika tembe, maman tika tembe. Ceux qui partout dans le monde, baso benganga baso sa solution. Pourquoi pas papa yo po bengo sa solution? Maman pourquoi pas yo bengo sa solution? Solution na so lobele fandi na offrande te. Et fandi na mbongo te fandi na foi oyo sanango. O te kondimobi na so benga prophète Nzambe par rapport ya likambo na sanango Nzamba o résoudre problème na yo. Bele na komi na suka. Nangina yebisa mwana Nzambe moko. Nangina yebisa mobali moko. Nangina yebisa mwasi moko. Message na memelo za message à foi. Il y a un temps pour toutes choses. Ce qui t'a collé là, exactement que c'est la paix, il faut ça là. Lelo nangina sambe na Nzamba changer temps na yo. Zamba longolo na t'a collé là, atope na temps esengo. Mama yo posa na droit ya ko sepela na vie. Oza na droit ya ko bala libala malonga. Oza na droit ya ko bota ko sepela nde baninga no basi bazo sepela. Papa ozana droit ko sepela na vie. Ozo musala malonga nde baninga bazozwa. Ozo poste moka malonga. Ezana ndeko moka benga banda kota armée azwa ka gradité. Baninga bazo mataya matakate abengi ngai na sambeli pona e grade bimi na fonction. Yo pozo landanga ozana la police, ozana armée, ba grade ne matakate, fonction matakate ko hésiter te benga na sambela pona yo. Lorsque na so sambela pona yo, grade na fonction zo bima. Na musala ba rejeter yo, ba benga na musala, ba révoquer yo, no bi kota contact nanga to sambela, Nzambe na oteya yo, a restaurer ka ba vie abatu. Balongolo na musala kota contact na prophète. Na sambela pona yo, musala wana bazo bengo zozonga. Ba koselo makam na musala.
benganga to sambela na musala wana baso songisa yo et puis raison ne so monana ozana makambo zo simbate benganga to sambela na zo insisto benganga pourquoi parce que na yebi nzambo na so te ya yo nzambo mutokezo bimela azan nzamba sala kama kokamwa bato bele ba benginga basu ba solution na lingi yo po bengango zo solution na solo bela ezo utananga te na Jésus Christ de Nazareth nzamba aidi na bala Alexandre nzamba Jacques Verno nzambo sela kimbangu ezan nzambo na ote ya yo plus 243 89 99 61 014 benganga to sambela benganga papa benganga mama maya miso nanga ye komi maya komela oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yangai kolela oyo yangaye komi lelo koseka oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yangai moninga nanga ya tango nyonso seyo Yesu mama Yesu zala moninga no malamu ozana prison ozana hôpital benganga to sambela ozana ba problème lié onzoto ozana sana ndako kofanda te na obi benganga to sambela zambe nanga ko selo miracle azo peso garantie zo ndako ozana ba problème ezo simbate libale zo kena kokufa libale sana kimia te na lobi na yo bien aimé benganga to sambela Bible bina Jacques chapitre 5 verset 13 si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie sambela nangai sambela nangai nzambo na sote ya yo aza réparateur de brèches nzambo na sote ya yo abongisa ka ba cœur brisé nzambo na sote ya yo a restaurer ka ba vie où est déjà détruite plus 243 89 99 61 014 plus 243 89 99 61 014 Kota a contact na prophète Nzambe. Prophète Nzamba sambela pona yo. Prophète Nzamba landelo ba prière. Na lingi kota contact nanga pourquoi? Parce que na lingi na sambela kaka pona yo. Na lingi na déclarer ba parole la bénédiction likolo na yo. Na lingi na sambela Nzambo ya pesa ka solution. Na lingi na sambela Nzambo a résoudre ka ba problème abatu, a résoudre problème na yo. Kota contact nangai. Ko hésiter te. Mbanda zo ta okimiate. Kota contact nanga to sambela Nzamba justice atem sa justice nae. Ba buakelo maladi na nzoto. Malade zo silate. Kota contact nanga to sambela. Impuissance sexuelle, papa faiblesse est là-dessus. O meli ba kiso zu solution te. O tambolo zu solution te. Hémorroïde comme egi. Eza na kindoke kontina kati to sambela. Nzambo ya sala nzoto muto yebi biloke bebi na nzoto na yo. Plus 243 89 99 61 014. Au comment na ba faiblesse moko impossible. Moi ça comme ko nga tricher parce que meli ba ki solution te. Kota contact na prophète Nzambe. Stérilité là-dessus. O meli ba ki solution te. O luki ma botra ndenge no so simbate. Kota contact na prophète Nzambe. Plus 243 89 99 61 014. Ozo benganga directement na osambela pona yo et puis nzambo na te yo a changer ba données ndengo zolanda émission oyo na obi benganga na numéro affiché benganga na numéro na pesa na émission na zo kota a contact na yo pourquoi parce que na lingina sambela pona yo pour Bible elobi il y a un temps pour toute chose likambo na likambo ezaka na tangu nango soki oumelo zaka na ndaku te il faut nzamba peso ndaku oumelo za na mukanda te il faut nzamba peso mukanda na lingi na sambela pona yo bandeko bazo témoigner yo po témoigner bato bazo mona loboko nzambe yo po mona loboko nzambe bato bazo benganga bazo pesa nzambe nanga merci yo pe obenganga o pesa nzambe nanga merci mama papa longola doute papa longola doute mama longola doute batu nyonso baza dans les fautes benganga to sambela na yebi koza désespéré na yebi olingi siko pesa ba prophète confiance te parce que omoni belé là je le sais batu nyonso ba benganga pe ba bisanga bongo maman oza déjà dessus na makambo ba prophète ba sali na famille na bino na maman ba prophète ba sali pa na yo mais nangi na biso pesa nga confiance papa okomona pesa nga confiance Oromona loboko nzambe la ngai. Na yebi koza désespéré. Na yebi koza dessus. Pour pesa mo nzambe confiance comme sous passe. Par rapport à ba confiance au bango ba bisaki. Mais na bonde lio. Pesa nga confiance. Plus 243 89 99
61 014. Je réponds au nom du prophète Jérémie Kinkela, prophète Nzambe. Moutuno son dit message au Nzamba Pambola yo. Nangina Sambela. Père, au nom de Jésus, na Sambele pour na moutuno son dit message au. Azana problème en naturalisation. Pesa yango na kombo na Yesu. Azana prison, azoluka liberté. Pesa liberté au nom de Jésus. Azana ba pito, bazoluka guérison. Na ba pito bisika bazali bikisa ba malade o ba landinga siko dans le nom de Jésus-Christ. Miracle Nzambe eza conditionnalité. Eza conditionnalité. Tikate Nzambe o bikisa ba tuna foi. Kondima o batu balandinga bazanango. Nzambe bikisa au nom de Jésus-Christ. Bazoluka kobota pesa kobota. Aoluka musala pesa musala. Kimia pesa kimia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loba amen. Benganga na numéro affiché. Plus 243 89 99 61 014. Tika Nzamba Lola, Nzamba Aidina Bala, Nzamba Jacques Verno, à Pambola Moutunios ou à Landingaï. Merci beaucoup.